Salut, bonjour, bonsoir. Là, ils ont dépendre de Ernini Borolanda, la vôtre, Christelle Kakuta, l'aurore, clé, original, il y a César Ngadi, qui dit qu'il y a la concept. On ne change pas l'équipe qui gagne, c'est au gagnant déjà dans le but. Merci à Chancevi Mandala. Nous avons bien attaché des presse tout le temps aux anaye. Bien à la mette famille Watene Sali à vous. Merci à famille à la mette famille Kakuta famille Mandala et merci à Chako Lama, tonton Lama, Jojo Lama, Batundanga, Joseph Raymond, Cathy mon préféré, sans oublier Soki de mon cœur. Soki, en tout cas, tu continues. Micro habite au système ya micro baladé. En tout cas, on a beau invité vos élans micro baladé. On a ça retourne dans sujet. Il y a la vie de couple et tout. On a bon dit que un sujet à côté de l'anga. En tout cas, on a un téléphone au communanga même en privé. En tout cas, et ça la bébé remarque et puis encouragement la bino na olingango et puis na ozelango à bras ouverts. Donc on continue. Na ye boye ce qu'on a changé à venir dans l'autre. Il faut venir sous donner na venir sous. Au bal il faut changer combien de caleçons par jour. Est-ce que au bala moi ça mukono pona mbongo au bala moi si ça comment mukolo na opasa dans mbongo te pona bolingo. En tout cas si j'ai belé on a ça on j'ai belé non c'est plabino bo baxelanga et ça langa sous bien. Voilà restez branchés on continue. Bonjour. Aux micro baladère, il y a César, micro baladère dans le site internet Club Original, il y a César Ngadi, mon patron. Ah, tout le monde est d'accord. Si j'ai un abisso Ezali, tout le monde est d'accord. Tout le monde, c'est le slogan abisso. Oui, pour que le besoin problème t'es. Ah, c'est bon. Ok. Si j'ai un abisso Ezali, mon bal a changé combien de sous-vêtements dans la journée? La journée. Et t'as la raille, il y a un détinga la change 3 fois. On a yo n'en appris na au moins si dans auto yo moko. Ah. Moi ça prenait nga changer ka 3 fois tout 6 fois. Ndeni. Kasi po bilo ba beboza surtout le roi biso mto na moi facilité changer mon ba collection mingi mais bino pionde bokipate. Te biso kipaka. Ndesi yo changer combien de fois? Ndetsinga yi. Ti na rolo bate iza caméra za na rolo bate pour et ça bien ti. Tala caméra. Ah caméra za na rolo bate ça bien ti. Tenga na yepena ndolo ba batu ba tala biso baza pour ça ba yoka. Ndetsinga fama 3 fois. Changer 3 fois okoki ko bala pe moi soit plus âgé que yo poza mbongo. Bo ponité. Tala aïe aïe on doit beta boy. Oh. Bo ponité. Ba keso sko tu na sko ne ba keso ma ya de pe nga da kanda. Kanda nini zali kam tozo solo okoki ko bala moi soit plus âgé que yo poza kana mbongo. Oui no bala yi. Po nini? Oh poza mbongo. Et bo so sko za plus âgé maza mbongo te. Oh kafa ni pa bango atula. Comprenez donc awa tokutana na bato ndenge nyonso ndesi ya tukana okanga mutema parce que osekisa makasi ya. Oh non c'est que ça tient na lo ba mambo vérité bosco moi ça mbongo ça plus je ki ngai ke na bala iti bosco oza nelo afani pa bango atula. Et bosco so za moins âgé que yo non moins âgé ça donc normal moi c'est normal mais celui qui a plus âgé ça mbongo okobala no ye. Oui bien sûr. So aza plus âgé que yo za mbongo te. So za mbongo te atula na ye. Siko yo linga ja moi si ndeti ngai nengaja moi si asela ngai bon yo musanu ah confinement au monde ngote bon après confinement confinement avant et après confinement oh neti confinement au ko bala moi si o aza elote na bala te po yo nano ah oh tango l'équipe oyebi ngai to tuni otinga micro na ndo tuni ndo poser ba question na répondre ponga mututi ponga mutu na leka boy ndo tuni ba question yonga skona bi olinga o meki okoko de crib so fort mais puis moi si okoko olinga bozana comprenez donc ba caprice sont on dit manka pour ton pour ça bino ba bonne biso ya club original bo CP là genre moi si nyoko okoko olinga genre moi sina ko olinga genre moi sina ko olinga na mit o genre moi sina ko olinga za moi si mo boye ouais bike na ngana biloko te mikolo yo na sala kana ngati a comprendre ngana ba pasi andi mani ba 5000 yo pesa ke ba 5000 andi mani ba 5000 bosko taina yo ko linga mo sandeni ya kie ya mukuse ya mundu ya pembe hein mbiji mo sambiji ndeni ya bodo suni munene ngalinga mo sa mukete mais yo za mukie déjà mo sa oh mo sa mukie bo so mukie funa linga mo sa mukie oh to bota li chombete oh merci beaucoup Kenayo merci. Bonjour. Micro baladère, il y a Clé original, il y a César Ngadi, mon patron. Donc on a prêtre. Ah, c'est le grand tout le monde est d'accord. Si j'ai l'habitude de un micro baladère, na bino eza, mon bal a changé à combien de caleçons par jour? Pour n'anga mon bal a changé à caleçons 3 fois. Expliquez.
soit la tonne à tongo abimaki à transpirer tongo ya à sokola s'échanger à la tisuka son sous na pourquoi sous soit ngala la tongo sokola à s'échanger bo so za moi cité atana na idée wana te ba mbele su bazala isifi azonika moi simo oyo bazo en tout cas atabu ezati fona lo bongo so ba sana bongo muro yokoka na en tout cas makamso etalite bamba ba comment bon soin ngba so comment lukaza ne soit moi si pas mon ne soit pour moi si pas pour ça pembene sikoyo linga mobile no za ndeni nenga comme base à propre soit on est propre bon tout ça so bolingo ça na lote propriété ke bonbon mbongo ya kasima wana yo mto lobi oui siko so mbala o peso ka bolingo mbongo ezati na bovanda bino oui to fanda na saleté na ya oboya o changer ba caleçon non non bina saleté na bina propriété na ye ata za mbongo te mais to fanda pour quelque temps so nzamba sungi biso to zo na biso mbongo ya annonce et bo siko so kaza a lingio mais aza propriété non ça la propriété non mais comme c'est propre non mais ba la saleté bazé caleçon ka wana ba la takiti ya ko kolongola te ah wana nde siko na ebité wana sorcellerie toni et cause à sorcellerie sorcellerie on donne pas le vivant Kelly qui a la mort merci à ko kende na yo bonjour papa bonjour oh ils a clé original ya César ngad biso atolo ba tout le monde est d'accord donc miko balader na biso to on a venu bien surtout na côté le pa na kati atelier na yo nana posa na ye ba na journée mobile ko changer collection combien de fois bon na selon nga mobile ko changer deux fois pour nini bon pour na tongo talaka wa chaleur lala kinao ero la muki o sokoli o changer ero tambola boiti ba 15 heures ko sokola pour changer na opé les soucis wana moi sinon mta prena yo to yo morondo yebi wana nga mona ndenge na ngai ka donc ndeko za boko bala mama mo za mukolo no makasi paza mbongo simba te ponyo ko ba mbongo ponyo brate na yebi ne azula imbongo na ete simba na hote boso yebisko ke ndote ka boya zo matamale malembe tia comme na mbongo ni bele mabe bala ka yo leki na fiba imbongo wana kimi na aye na yo bino comme na ajo za ka shina ba na shina te pona nene bona za na na posa mbongo so na shine na ke na esile boso ko so za mbongo ebele za mukolo no mazana mbongo te malingi oka te wana olinga eto do yo lika mbongo intérêt alinga ya wasale la chance na aye na olinga te na era mbongo chance ezate na era mpierre ande chance no ah bon simba te ne ozo ba simba te loba ke so na ngamo ko na sepeli wana to vivre na ye mais ye mo alinga nga simba te excusez bonjour yaya oko muyanga to en tout cas na ibisi pe réalisateur na nga elongi to sala ki na l'autre fois déjà donc ezaka nzambe ndo linga to kuta na eza mabete bonjour bonjour yaya les autres de changer sujet sujet na petits ali mobile ko changer collection combien de fois dans la journée wana ndoki ngako mbula changer collection na 8 bon normalement mobile ko changer collection la journée ah là c'est long o changer long ni boso ebe banani boso subi na journée boso la subi ton na changer donc on a mis la ton la collection na ngana kebu so kebu te pelo biso na rodon na ba so sima mabe abesi na ngosi okosa nini eba fast na mwi na tongo na lati na bimi na kem papa na kina subi na pe na pale na longo na tira na sokoli piso pe na boseni pe mbuyema a lobika peut-être ay salté ma rien na balson sima mabe na rodon ka bon merci mais maeli ga ebele ni tongo tsa boye mo na te bato ma sima mabe ma tâche mo be Faustin siko wana après na kozanga moi si to yo moka ki jeune garçon te salo bon ça moi c'est nene ba méthode ba méthode moka esprit ba gonzo na vie siko nde ozana ko ki obala pe moi si waza plus âgé que pour soi zani kana bon obala na bino ndesi na film ata yo mo d'ailleurs to lingana kutu yo ki ba wenga na camarade no to lingana lo ba bonne biso baza pour ça ba yo kayo plus âgé kasi ba mukona ngai bullet te na ngate na ma mère elle kanon bulungi pa âge bo so za mbongo te ha mo ba vanti na neni ha mo mutu na neni am ko na ngali ngana âge bon do yo li sumu mo pa nzambe o eza na mbongo no pembeni o préfère no li filmer pour mbongo ka babia mokilo ndini adieka merci en tout bonjour yaya bonjour maman
Oui, c'est club original, il y a César Ngadi, notre patron, notre boss. Donc, à tout le monde est d'accord. Si j'ai l'habitude, on a vu, on a terrain, je crois que en tout cas, on est en plein service, en plein boulot. Si j'ai l'habitude, mon bal a changé à combien de fois dans la journée? Bon, ça dépend. Pour nous, si nous sportifs, on a on a fait l'entraînement. Ce qui est si, on a la disco bien. La journée, au salaire entraînement, la journée combien de fois? Pour arriver à changer caleçon. Ça, on a une fois la journée. Donc, quand tu comprends bien, la journée change la caleçon 2 fois. 2 fois. Au la moi si, à mon colono ma casse pose un bon ébélé. Ah, on a peine à sa propriété. N'est-ce pas sa propriété pour naviguer. Naviguer, bah, tu suis pas bango. Mais n'est-ce pas peine suis on a un côté. Parce que moi, si moi, ben, on a agi, moi, mon col attend un bon nez dans sa été. Pour nous, on a le banana manangai. Yo, pena, on a problème à mon moi, c'est mon bon, c'est pour un tap à 4 balles, maman, boy. Ah, bah, copain, dit en côté de la copain, peine à tika bata diabo, bah, copain, bango. La copain, bah, tu m'sous na côté à côté. Ah, bah, t'es au banakine, bah, diabo. Diabo, n'est-ce kasi diabo eza de lo mo o pesa ke muta ko sara ngote masali yango yo to benga diabo ok siko olinga mwasi na yo azala ndeni ngai so linga mwasi nga za ndeni atuka question na eza bulu yeke so linga mwasi nga za ndeni wala linga mwasi nga za toujours à la page explique toi ndeni ni bat baza pour ça bat telo baza pour ça ba yo singa telo comme lati so singa ta slima lati eza forme na nzoto ne ko za ndeni ngai atuka ngalinga na mwasi pasa ni mukia mwasi bina pasa pina kitoko do mukie bika batea ba rwandese yo linga no ba matamata te wane moroidi matamata moroidi wane moroidi mama wane moroidi siko le bidi pour la base minene botala base minene atuka baye baga wabi bemela mbetu masa munene ebemela mbetu ya mkinda salani ya mkia salani yo mozo mo ateke mwasa muke souplicité tabo yake souplicité loko pamba ataka mwasa na ikuna babi facile à garer zoka différence en note na double sim so tu on a poche merci beaucoup bonjour Yaya bonjour eza club original ya César Ngadi micro baladeur na biso to na sujet mobile a changé à caleçon combien de fois dans la journée. Bon, ko changer caleçon qui partait quoi. Et mon père Rosala abimaki caleçon baby kota ucha monique non on va saliter quoi ko ta peut pas la changer. Et mon père ko ne banda abimaki si a changer kana butu po abimasu na tongo. Yo si arrivé là caleçon moko passer dans la journée tu là non tu lobby. Bon, non est arrivé là ngata. Oh pour la caméra te le ba vérité. T'es arrivé là ngata non le vérité ndé na biso ke non est arrivé là ngata ba biloko wana. Okoki obala mwasi aleki aza mokolo na oma kasi poza mbongo ebele esa melanga pete ngana makonte makonte mutazwa bizwazwa ngana makonte kwa ngana ozwa na ngai mwasi oyo toza age moko bien ngana leke na age soki toza age moko so aza bambongo na ye abando pesa nga la même morale mais kino ye aleka nga na age mpona ando pesa nga bala awa bilo wana ekota nga te mais so azali mokolo atazali na mbongo te wana koondima na lokwa mbongo boyi mutuku tata mbongo nga na boye bonga ozanga mbongo famille ezanga mbongo na okeno wapi sikoyo olinga mwasi eza ndeni mwasi ka kitoko aza lokwa yo siko te elongi te taille na ye aza lokwa yo na bataille na belongi na bamakolo na basexy soki pardon comprendre que eza mosala comprenez vraiment bato nyonso tokutana na bango donc répondre pardon ya taille na ye koki ozala ndeni ndoko ngati na miti ko ngati yo siko liye biso mwasi genre mwasi koki olinga bobima na ye mwasi oyo aza kitoko na bataille alekanga nde na molai te noki ayo mankenga na palin siko taille ya mwasi nde eza je sais pas quoi tokoza bataille moko so totambola lokwa mapasa me nasepela mingi mwasi na nga aza ndemo na baleki na nga na palin babimaka lokwa mapasa lokwa baza babokilo basemeki te me baoke même morale siko so leki no aza monene makasi mwasi de fois aza monene apparemment lokwa ngai baleki na ngai nyonso to bana bataya bien ata leki moko aza monene yango wana lukaka mwasi na nga azala taille moko na mwasi na baleki na nga. Merci beaucoup. Et voilà, on continue. Nous avons une série Sentio, une série à micro balade. On a changé, j'ai donc changé. Merci mon patron, César Ngadi Klebo pour notre coaching. Donc tout le monde est d'accord en tout cas. Bonjour papa. Bonjour.
Ezali Cléboa ya César Ngadi Cléboa original. Donc si j'ai n'habitude to na micro balader lelo eza mobile ko changer combien de sous-vêtements dans journée? Bon mobile selon propriétaire mobile ya lokola nga changer nga collection na journée ti tongo ti pour changer nga collection ya ça dépend ya propriétaire mobile ne côté mobile non pour ça donc c'est notre propriétaire mobile quoi. Bos konde yo bimé tongo boye ti siko za ka libanda ti tango zonga so zongi bati ba 22 heures so changer collection. Po yo lingola la na. Ti 22 heures wani ero lala wani zaki na sokoli na ngoli kaso na ataki na sokona na singa soki eza mibale u moko mwasi mosusu nalati soki eza moko nazwi moko na singa ti tandaze olali katakle nola atana coupe bien na coupe ma moke nalali bina atama t-shirt ma bien ya molai ezipanga nzoto nalali à l'aise sikoyo yokoki obala mpe mwasi aza mokolo na mpo na mbongo mwasi ya mokolo mwasi bolingo ki pa age te bolingo ezalaka sali pa motema ndenge yo okuteli bolingo meme aza koko aza mwasi ntongo moiki jeune alingi koko seke bagune yango wana alikuta koko bagune yango wana seke alingi koko bavaa na ye eza normal siko genre mwasi nini yo olingaka monene molai ya basima minene to ndeni nga alingaka basi ya bois noir ya mwindu lokola nga bagune na alingaka bois noir azali chocolat bataille normal taille love kaka nde oza normal esi mais azalaka nde bois noir bakunga alingaka ya bois noir ya mwindu angolo wana ebien bakunga alingaka yango wana. Bonjour. Micro balader na biso toyo luka olelo oyebisa biso mwasi est-ce que mobile change la caleçon combien de fois dans la journée? Question à libanga fort. Mobile change la caleçon combien de fois dans la journée? Bon, dans la journée mobile. Bon, selon moi, na roula tona tongo na bimi soki na ye on après midi na boki mai na laver les sous. Donc on aura deux fois quoi. Siko olinga mwasi no zandeni. Mwasi nanga azandeni na quelle façon? Tai na ye ko zandeni ni dans forme nenza ma ko sala po ba mbaye so olinga basa minene makatala basima. Bon, elle est en motema. Moi si azalaka ande bien, azala un bel comportement. Bon, ngagu taille goûter. A se comporter ka bien pour tambola bien. Oko bala mwasi za mukolo makasi pa za mbongo ebele. Un négatif et sympathie. Et sympathie bon azana jeune. On a vraiment énergie dans aussi la fort. On a bandé mon boy vraiment. Mais bien c'est on a pensé à na bakana secret, ba biloko mon boy, ba petit mon boy. Ah. Donc so linga kana sika c'est que so kana secret leki ba obo ya wana yoka na banko li ba genre ba ezo bimasi. Ah, ba genre on a dit. Kana sika tazali. Na bébé mineur azali mais ba kana sika ba ya olobelo moko intéressé nga kana sika bébé mineur oyebi ba terme obenga ba fille ngo mikolo ebele. On est batene ni monde etambola bongo. Otangela biso na mota 3 4. On va combo ba petit on a besoin. Quand on a bakana secret, bakana d'abord. On va souki balé na ndeka petit chebe donc on a sexy gang donc nji on débé banango. Donc nji la bébé banango. Merci beaucoup parce que vous aurez répondu à ceux qui toquent tellement et continuez. Parce que nous continuons. Bah terme on est intéressé en tout cas. Bon, nous sommes là, nous sommes là. Moi, je suis là, moi aussi. Tu comprends? Je suis petit mineur. Je suis ensemble. Je suis plaira. Basuki balana ndeke bapeta chebe ba ujana aussi. Merci beaucoup. Et ça n'est complètement fini pour na lelo. En tout cas, merci na batu nyonso ba occasion Rolanda interview. Oh merci na batu tout ba rekomelanga et bo bakiselanga ba sujet oh bino boyebi nga na yebi na nute. En tout cas, miko na osaka na séance micro balader et merci à mon patron César Ngadi Cléboa. Merci na réalisateur na toujours pembe l'équipe gagnant ba changer ngote Kelly qui a la concept na manager donc attaché de presse Sevi Mandala Ravi Mukedi Gaï ngala mete et Jordan Ekousa mokonzali banga. En tout cas, Babi, famille Ngalamete, famille Mandala, et ceux qui de mon cœur, tonton Lama, Jojo Lama, à ma maman chérie Rose Mandala, et son Ambeli, donc Françoise Mandala, Kenda Schengen. Merci beaucoup, Nabatu tout. Merci beaucoup, na Françoise Mandala, et à maman Nanga, et Dieu pour tout, Babi. Merci en tout cas pour l'opportunité et la faveur au Pessinga. Restez branchés dans le programme, il y a clébooriginal.net, il y a mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta l'aurore de la presse, la site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion, son oisa malouba. Mais cette fois-ci, l'aurore de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme ma foot avec César Ngadi, Clébo Original. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.